Mbote lisusu bandeko na ngai na bandeko oyangai tokutani ndenge tomesana kokutana biso na bino likambo eza ya contrat tosinya ndenge na lobaka na bino moto a trahir moninga te. Tolamuki na Congo, tolamuki na Kinshasa, capitale oya mboka na ngai. Nini lamuki masolo nini tokobeta, qu'est-ce qu'il y a comme actualité na mboka oya bino. Arrestation ya Constant Omari, la mise en liberté provisoire na ye, secrétaire général au Quito, na ba collaborateur misato ya Constant Omari. Raison, détournement ya mbongo, 1 million de dollars américains. Luzolo Bambi Lesa, na ba service na ye, mutu basala ki ke ba placer bango en garde à vue. Photo signaler awa que Luzolo Bambi aza conseiller spécial, il y a président de la République en matière de lutte contre la corruption, les détournements. Mais banda à banda, juste 1 mois après la nomination, a posé acte ya liboso, PGR a boaki sa yango, Yami Bale, ba boaki sa yango, ayako kanga PDG de Komoko ya Libanais, a boaki sa yango, mais ezalaka kaka ndenge wana. Chaque fois que bazo kanga mutu, chaque fois que makambo eko salem, ata eloko moko te, il n'y a pas de résultats concrets par rapport à la démarche à Luzolo Bambi. Le Lobande Konanga, c'est le tour ya bandeko oya fekofa. Constant Omari, ndenge balobi ba pesa yembongo pour que ba joueur ba voyager, ya luki avion ya moins cher, ya kokata ndambu ndambu, bongo ba kende, ba joueur ba komaka retard, ba mususu ba professionnel, ba utaka ba poto, ba boakisa yango bazonga na bango. En dehors de ça, ba frais, oh ba bimisaka pona sport, yango te mte komaka. Mais les chiffres qu'on a donnés, c'est 1 million. Admettons que la justice a pu établir yango. Mais le même jour, oh ba kangaki Constant Omari, ba tiki ba lobi raison ya santé. Ba misusu batikali, oh ba yaki kotika lobi. Mais Constant Omari lobby jeudi a vu passeport naye accueilli. Alobi azo voyager za na réunion soki wapi. Mais yo batika ki pour na raison de santé. Santé bongi et comme il lisusu bino batu bolobaka parce que débat wana ezalaka mingi mingi. On est nini ba opposant basala ka deke bakangi mutu abeli mais Constant Omari yepe wana abeli. La question, Constant Omari azaki opposant, azape opposant. Je me pose la question. Mais Alingaki a voyagé. À partir de l'aéroport Bakangi. Tangu Bakangi bazongi siye balobi yoko bimate. Lobi pe batiki bamsusu. Est-ce que cette fois-ci, makambu ya Luzolo, parce que PGR a reproché à Kaye que amenaka banquette était pour amener les faits concrets. Alors que Luzolo Bambi c'est un juriste. Luzolo Bambi Lesa c'est un professeur. Luzolo Bambi Lesa azalaki ministre de la justice na mboka oyo. Ye mutu a initié makambu ya, je ne sais pas comment on appelle, tribunal populaire je pense. Batu bazoya na ba makambu na bango ba vandi azoyoka moko moko. Luzolo Bambi Lesa ye mutu abimisa makambu ya ba prison ebele toyeba ba kombo buluo banini ba prison ebele ebimaka na kombo wana. Qu'est-ce qui va se passer dans ce dossier? Est-ce que 1 million de dollars en komona na to ke indengwana? Déjà secrétaire général au Quito alobi ça fait 5 ans. Ayeba kata place ba mbongo ele kakate a éviter pona nini ye akangami. Tokaki ke pasteur Amos Mbayo ye pe bazoluka ye balobi akeko bata masoki wapi. Est-ce que ezaya solo to ya lokuta to éviter? Pasteur Amos Mbayo okeko bata man église ozana ndaku na yo tozana Kinshasa bako luka yo na justice. Hein pasteur to shokati si braza. Mais ceux qui osent ko bata mieux vaut confronter likam. C'est tout
un homme de Dieu, sinon rumeur ekozwa place nyonso koya kovanda na mutu na yo. Masolo bandeko na nga mususu eza ya insécurité comme d'habitude wana ezangaka te rataka te na province ya Chopo. Province ya Chopo nde oyo ekoma na chef lié Kisangani boyo masinga mwambe. Insécurité makasi kuna sur place na Kisangani. Na commune ya Kabondo, commune ya Mangobo, commune ya Kisangani, batu bako lala te. Insécurité moyen te ndenge kuluna pezonyi na Kisasa. Na ba gege oyo batu bakome. Na ba zododo batu bakome. Insécurité zonyi na ndenga blague te. Où est passée la police? Parce que na lobaka na bino la police ako vanda te musala na yezaka ya ko réprimer ba manifestants. To ba manifestation. Ya ba mouvement citoyen. To ya opposition. Donc il y a société civile to ya opposition. La police azana musala ya ko sécuriser batu. Maintenant que l'insécurité, les phénomènes kuluna refait surface avec force, qu'est-ce que vous en dites? Bama solo bande konanga. Mécanicien moko toyebi te soki bawelela kinini na un policier bamonika na moi policier wana ye pa abete masasi na sima ko bete masasi ye pe amibomi bamsu balobi baweli mwasi mécanicien wana soki azaki kolanda mwasi colonel soki ndenge nini tokoluka ba précision na information wana pour que topé Sabine. C'est ça mon pays, c'est ça Kinshasa, c'est ça la RDC. Dossier msusu bande konanga eza dossier ya bassise oyo salema pour la première fois eza les états généraux ya société civile et de la diaspora pour na traiter la situation ya crise en RDC et comment y sortir. Eza rencontre oyo salema ya munen eza na problème à tendance te toute la société civile bamsu bakouta Congo biso soki tozalaka na état oyo te tolingai pe tozala ta msu pe tokozala soki la situation c'est décanté avant cette date là tokozala ekosalema wapi ekosalema na Bruxelles na kobanda le 26 le 27 et le 28 avril 2018 place César Menos conférence Sainte chaussée de Charleroi 135 bar 10 60 na Bruxelles. Je reprends l'adresse. Manos conférence Sainte chaussée Charleroi 135 bar 10 60 Bruxelles. Donc basi zwane ko salema eza pona batu nyonso tu balobaka un peuple sans question, c'est un peuple sans réponse. Tosali mikolo ebele. Il y a eu des manifestations na diaspora comme na Congo. Mais la situation ne change toujours pas. Il y a eu des manifestations, il y a des politiciens comme il y a société civile. La situation n'évolue toujours pas. Ne bandeko ba organiser ba lobby, ba benga na ba oyo ba kokaka koya awate, koya na Congo te, ba o bazali banda, toute la diaspora, ba tu ba ko uta ipa. Donc kobanda Afrique, Asie, Océanie, Europe, Amérique, batutu bakende kokutana kuna na Bruxelles ba réfléchir ba baza intéressé ezali wana ebele ba zuipe déjà ba invitation bakokutana bakovanda bakosolola bakotala bakoévaluer en même temps ba manifestation salemi batu bakangami batu bakufi na diaspora ba manifestation salemi kuna ba division yeko bima ya ezanga tina batu babandaki bloc bakomi divisé sans que ba obtenir résultat ya makamango bazalaki kotambolé na Congo batu bakufi batu bakangami opposition basali manifestation société civile basali manifestation ba mouvement citoyen basali manifestation l'église basali manifestation mais situation ezali ko perdurer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une solution? Ezama kambu bande konangai oyo
babengi toute la diaspora congolaise, la société civile, bandeko pe bazana kati, quelques-uns seront avec vous, pour tozoka déjà ba kombo ya batu, ezobima par-ci par-là, bandeko bakozala kuna, pour na ko réfléchir, enfin, de mettre en place ba mécanisme oyo koti ko décanter situation na kati ya mboka na biso. Voilà bandeko na ngai, ndenge bomoni ba pesi bino programme, ezala na papier wana bokomona, ba adresse ezandenge wana, ba programme ezandenge bokomona wana, bokokuta na kuna pour na ko réfléchir sur la situation de notre pays au lieu de rester dans des distractions inutiles. Eza wana bandeko na ngai, nde nalingaki tobeta masolo, to solola par rapport ya situation mboka na bino, ndenge tokoloba boye toyoki ke bakangi bato 3 suspects ke bango nde babomaki l'abbé Etienne kuna na Masisi. Est-ce que eza ya solo bango nde ekobima? Parce que il faut te rappeler ici que ba condamnation ebele salemaka na est bato basantaka poids ya justice te, surtout bao babomaka. Vous devez voir ce qui se passe dans notre pays. Ezala makambu ya amnistie, ezala banini ba o ba liberaka avant, ezaka ba o ba boma bato na mituna kezaka ponani. Meme boyokaki ndeko bakanga oyo azalaki kosala soki kosala na lutte contre fraude minière, ndeko wana ngate mutu na loba na tuna mutuna na Pascal Nyembo na tuna ye na lobi ndeko wana za congolais to za congolais te, boka ba makambu kendeko wana za Burundi. Mais aye kokoma tina poste wana ndenge nini toka kike ba condamné? Est-ce que condamnation na ya kwa pire yango bien lobi ba koyana manduki ba beti ale ba bimisi lelo tozomona procès à Kafuka oba bakama na sapu bango nde bataka prison, bango nde bataka bo ba congolais bazawana. Mais ba o bataka prison ya Munzenze tomona ka bango te. Une fois j'étais à Goma, j'ai eu peur. Ndena mona ki en tout cas mboka oyo to komiso batu na manduki boy na moi bazo kende ko teleme la prison soki bo misie tokobuka. Ça s'est fait comme ça. Eza compliqué. Merci Nabino Nyonso tout bo soutena kabiso comme d'habitude. Merci Nabino Nyonso tout bo linga kabiso. Merci na maman Pauline na équipe na Emo Bimba. Merci pour tout. Merci de votre soutien. Merci franchement. Merci. Souvenanga Isaiah que de marcher aboutir. Comme ça, Batouba découvrir. Na maman Pauline Angoy. Na équipe na ye. Bangonyo Sobamona. C'est mon souhait. Merci na bande konanga ya ba Congolais debout. Oyo ba telemaki tangu tozwaki likam. Les Congolais étaient debout. Merci à vous tous. Merci. Voilà bande konanga, nalingai tobeta mo masolo wana parce que zali kamwa Congo. Nous continuons dans notre liberté provisoire. Biso to mekaki ko kendete na aéroport pour que to voyager. To zakaka awa. Toko koma toko le kamitendi te. Toko le ka tinko le pona ko kende kuna te. Hein? Et mayantele wapi? Kuna toko le gate. Et nous allons respecter. On répondra toujours chaque mardi, chaque vendredi. Donc on répondra là. Parce que jusqu'à ce que le Cambo est aussi. Merci. Botika la branché. Nabo sanaka jamais copé sa merci na équipe nanga ya tokomi wapi. Parce que les bao bazala qui plus touché à part ma famille. L'équipe de Komiwapi Naba Oyo et Belé Bazalaki Koliate na diaspora comme Ao. Tamunazolo ma famille, je suis en train de voir une grande famille. Parce que la famille Ezanin, Ezakaka Oyo Botamana et Tatamokona maman mon côté pona lobakanabino. Ezako lobateke parce que Botamana yenda zakande konayo. Lobi nazaki na matanga moko na sekisabino mamuke. Matanga moko ya mutete la moko akufi ezana quartier côté à Kitambo. Bazakuna mutu akufi il y a 2 jours. Avant que basa la programme ya mutu akufi, baye balobi il faut babimisa bana na ye na lupango, bazwa lupango.
Ce n'est pas parce que botama na ye ndaza kandeko na yo. Okowele la biloko pona nini parce que biloko eza biloko o perdre ce qui est plus cher. Mais bango bazana na kota biloko. Souci ya mowe izate. Eza koloba te ki alobi que asepelaka na yo ndalingaka yo. Merci. Parce que na makambu nyonso oyo eza na ba mususu asui afuli. Azo sekisa yo mais na sima azolia yo. Mais ce qu'il ignore que ezala même oya coup de fil, masolo ya coup de fil et comme la kabiso. Parce que tangu ozo solo na mutu wana tangu so yebite azalaka pena oyo ozo tonga wana na ndengeni bazalaka ndengeni. Compliqué la vie. Eza koloba te ke obotama na ye ndazalaka ndeko na yo. Tangu susu ndeko na yo abotama pepa mutu mususu. Tangu susu ndeko na yo azaka na ekolo mususu. Tangu susu ndeko na yo azaka na tribu mususu. Merci. Tomone. Yo moto swingo lu ya koyoka nsembo yo 2018 pesa melio Rite tambwe soa josu luwa suneli na luwa sumo ya domine la Yesu Simba nga Jezi Simba nga nkolo Simba nga papa Simba nga Jova Simba nga kweyate papa nga na kweyate Sacra never dis Banguna basanga niliboge kwa babo manga Obali ya kimanga ina botakate Nganga alobinga na kobongate Anoko bapandelinga na kobalate Simba nga papa, Simba nga Jova Simba nga kole, Simba nga yaya Simba na kweyate papa nga na kweyate Banguna basanga niliboge kwa babo manga Baninga bazobalanga na zobalate Baninga babotanga na zobotate Baninga bazobikanga na zobikate Babela Yesu babela babela Yesu Babela Yesu babela Yesu Babela Yesu bakoma na mbongo babela Yesu Babela Yesu bazwami kanda babela Yesu Ale tango bakomi na mbongo bazini kanda bakimi Yesu yo Bawanga ni Yesu yo Luka 17, 11 à 19 Banimi entere Kotikala na soni Babela Yesu Babela Yesu Babela Yesu Babela Yesu Kaka mwakonde mutu azongaki Alingaka bao bazongelaka ye Babela Yesu babota mapasa Babela Yesu Ale tango baki nyonso bakoti mapasa Bakimi Yesu yo Bawanga ni Yesu yo Oyo bazongelaka ye Ekoko mibato ya maba ye Ebo ya kinetere Kotekala na soni ye Azali bolingo Alingaka baoyo bayaka epana ye Benda freno yo alingaka kobondela te Benda pakoyo alingaka kosambela te Tukobenda benda Benda libala na yo Benda mosala na yo Ale benda 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 freno yo alingaka kosambela te Benda mamoyo alingi makambo nzambe te Tukobenda benda Nanga kati mzike bien DJ kitoko boyeko Iza kitoko tobandela ko Papa ngana banda koyemba Obanda koyemba isa mabete kuyembela nzambe mwana na te papa miziki ote miziki wana Miziki nini lisusu Kasi miziki obaliaka batu te obazalaka ebele wana baliaka bato miziki abutu ya mboto obaliaka bango na bango te vienga Dios mwana nzambe alobaka bongo te tobenda bango kati na kolo po soki moko abongwani na lole eza feti tobenda bango na kati na kolo eza bien petit loko bimisi bango na mkwasa